Joli Moubiala yo soko daye lelo. Tozo souhaité te probiso tout daye. Est-ce que bato bakoye la ebele boye? Bayeli ya pona yote. Ngana lobi yango na ndenge ya mabete na ndenge ya bien. Parce que bato baye awa bayeli yote. Bayeli Kikester emeneya. Dias Congo.com nazo bisabino pena botala son excellence Didier Nzongo na monde entier grâce ya yemoko lunda ba uba kotele maza. C'est la différence qui dérange. Franchement, Nazo Lobako est à la raté. Ngane la temi boye, na uti makamunanga, na tiki ba nanga ba na vacances na ye. Soi-disant, Joli Moubiala la kanye bembe aya na ye. Atango na poche atambola nango. Poye nanga zanako, aye ba ke sort na ye, yemo ka sa komi yango. Omoni ya. Yesoka kufi bato bakoya ebele boye. Sia nana ngo asisi na ya, na sani. Na matanga Joli. Bako kota yepe na église monene. Yi, bakele so une église de réveil. The Voice c'est bas Congo vraiment la hebi bozo landa son excellence. Didier Nzongo l'homme du pouvoir. Nazotamula na mapangu. Bakodoka. Merci beaucoup. Wabanko ya bwa kakadoka original ngai. Original wabanko yeyo. Le nduli so kesa yebi banda kini tanga wuti Lubumbashi. Akutanga na ba vie kula mambo. Alors pasteur François Lola, bisonnier tozo ko lela Kikester emeneya. En tant que pasteur okolo banini na wetali loa Kikester emeneya tala ndenge batu baye ebele. Okolo banini na peuple monde entier so tala. Monika bolingo ya ba congolais lisusu na liwa Kikester. Né dans le bain mukolo to sa na salle na bike. Nazo mona bolingo mingi ya ba congolais ezokomaka so mutakufi. Mais nazo senga na ba congolais to reconnaître ba mérite ba tous les bat bazana bomoyi. Kumisi nzambe mingi parce que ya nanga azeki mutu moko malamu bomoni bino moko na suka na ye ndenge bola mona na miso batu et na kumisi nzambe mingi parce que kutana kina Yesu Masia raconter que bandeli to bolandi banzemu nyoso vie king azanga jamais ko chakolo Yesu Masia na kata banzemu na ye. To ye awa yamba liboso ba congolais ba respecter eux. Na Congo ndo to yebi to wana en désordre. Voilà. Mais Matanga Kester va respecter l'heure. Cela veut dire que Moutakufi, c'est le lieu de Dieu. Zambezo Moulimo Emenea. Na yembeli onzembo oyo la rue. Ezali belite ya. Yebisama so bombelinga. De Londres. On a un blouson et blouson méchant. Il y a voilà. Blouson et pesara batu méchant. Via fachara mabe pour na blouson. Na moniga méthode à la vena zalara na blouson vena mutema. To sengi banzela na musala ba misu ba uti ba Autriche ba Londres ba pays belé pona Kester to boité azana famille na ye mais niveau vient na biso wana komaki donc mutu to azalaki famille na ye azande kona yo mais aza icône na musique congolaise il faut to mona cercueil nana lutula siliki mimi chike va siliki nali monduka siliki igezi mbomba ezala kate makambo wazi skutu. C'est lui qui nous a inspiré pour qu'aujourd'hui, biso ba deuxième voie to régner. Liboso ba voie ezako régner ezalaki. Ba voie ya ba likolo bino mo boyebi ba vie mambolé, ba vie ni boma, ba papa wemba. Ba Charles de Gaulle, ba Mitterrand. Mais Lelo, King, Botala. La Madeleine. C'est pas n'importe qui va les là. Mais Lelo pe ba deuxième voie pe et comment pe ko yokana ezali ke King Kester ayena idéologie moko ya kobongisa ba voix discipline ya chant. Yangwana lelo biso to koma pe ko yemba deuxième ba tupe ba koma otala biso donc c'est ça grâce na ye. Anga lelie Kester tala chinois lelie ave nzembo yo. Tu es na idéologie ya kokaba. Kabela muninga na yo oyo azo soutenir yo. Luka pe ba parler mususu ba dame. Mi ozo dame est-ce que ba wana ba soutenir yo ba dame ki? Yoka show. Merci beaucoup la République démocratique du Congo. Merci Banaya Poto tout bolinga kolanda biso na 3x w.diascongo.com et la 3x w.kitelatalayacongo.com et la mwana yasika oyo babengit na 3x w.voiceofbacongo.com to yende awala kati ya Paris pour nakoya kozwa oyezali vraiment matanga kitoko to na kati ya église ya Madeleine ya kati ya Paris ya nzoto ya Kikester emeneya oyo leloyo to za awala kati ya église la kati ya Paris
ya Madeleine pour que toyeba quoi que zongi ça vraiment matonde pas ya Nzambe na kata église bakolandango en direct ya basite nyonso et puis à Kinshasa la RTGA il y a honorable Pius Mwabilou et ko zangate ko landa intégralité ya église na ba cérémonie ko leka na butu lelo et puis pourquoi pas Desas TV il y a PDG Papi et Konzo depuis Kinshasa bakolanda biso et puis dans ma province de Congo ba chaîne des belé ba CCTV la RTNC Sarah TV et puis HTV il y a ingénieur Rapi Kalulu Mangombe bakolanda biso Komeske a on a kati à Paris bande ko biso nyoso oyo ba kozwa idée na oyo etali que nous autres Kester Emeneya le loyo bisonyoso to kokota kata église allo devant la caméra il y a mon jeune frère Flash Wabanson il y a diascongo.com yende akobendela mino vraiment babilili na ndenga kitoko allo Flash Wabanson bende ba no église nyonso o ba benga église Madeleine a on a kati à Paris et puis na sima ya église nyonso bokoya kotala lisusu comme est-ce que place ba bengi place Madeleine na kati ya Paris ndenge zali tala ya kitoko ya kosagana te ya munene oyo bande ko na biso ba congolais ndenge ba ye vraiment ebele pour la kolela Kester emene ya kopesa ye mbote ya suka avant azonga na Kinshasa mboka ba koko na biso ya République démocratique du Congo yango bomboni ba congolais ba ye ebele ezaka ba congolais te ba africain parce que bande ko na biso ya Congo Brazzaville ba ye ebele ba sud-africain ezala ba malien ba ivoirien baza ebele on a ba mindele ba européen ba ye awa pour la koya kokabola mawa oyo to pasi oyo ya ndeko na biso Kester Emeneya Mutazamani kwa mambu oyo utakotika biso donc place oyo babenga place de la Madeleine on a kati ya Paris donc yango oyo église munene kala mingi te kokota na kati pour que toya kozwa oyo etali vraiment ba image na ndenge moko ya bien donc Flash Wabanson akosakanela penza masolo na ndenge ya kitoko ça va Zaka bandeko bazoya kaka ko sangana kati na biso toko tuna mwa mituna alors bonjour bonjour Lunda Baou santé bien santé kitoko makasi mais toi na souci po to zangi Viking comment on nani ndeko comment nga brother mavinga elombe mboko Paris en plus na pour na délégation bana ngiringiri OK ouais toi monde atie kotala yo ezala na Kinshasa na Bakongo okolo banini na wetali le to zanga église Madeleine nawa na libanda nango avant que tu aies kozwa nzoto Kester Emeneya okolo banini na passe oyo ko elibiso bon sinon te Lunda Baou to ti ko bungisa mutu munene na kati mboka na RDC Afrique Europe yo mozo mona plein a toi na 8e arrondissement na 8e arrondissement na Madeleine to zangi pena mutu munene vie que asali makambo ebele mais liwa eza makambo na biso te eza makambo nzambe nzambe mutapesaka nzambe peka mutazwaka donc rien à dire souci makasi wana ngo yango esenga qu'il faut to ya ko partager en plus de raisonner wana batutu nde bazali awa donc mututu aza na souci na yazo partager na ndenge na ye donc c'est pour cela ba congolais ba ebele toza donc awa donc Paris za ko bouger chaud na ndenge ko sakana te do ba délégation monsieur uti ba Suisse na moni cousin nga Chesco Bila ya Hollande ye na moni ba Douglas ba uti ba Londres ba ye Europe tout eningani na ba to ba bouger c'est la première fois to la Zaïrois King Kester star ya mune na kati église wa Madeleine na 8e arrondissement za koko na église na kati ya Paris na nenga te mais Paris solo yango de Joël Mbetenge oyo boyoka kapenda na sango na Kinshasa donc la RTGA Desas TV ezala na Bakongo bande kolanga tout na villa Matadi bokolanda biso en direct ezala diascongo.com qui talatala ya congo.com voice of bakongo.com zali ba site na biso na kati ya poto alors Joël Mbetenge toko kutana wa devant église na 8e arrondissement na Paris okolo bani na wetali pasi oyo ya Kester Emeneya tozo pesa yembote ya suka. Ouais mais justement d'abord vraiment nana minga ko baté d'abord na ko pesa ba mes condoléances na ba mélomane tout bato bala na musique à Congo c'est très important na ba moment boté boye place ba ka est-ce que mutu wana na monde tant on vivre ne to vivre abana ko exister ou pas prévenez. Il y a des artistes moko par rapport à ses œuvres marqué nengi toujours accompagné mais na ba mémoire na biso ko tikala toujours gravé très important il y en a bandeko au moni basekaka liwa ya mutute liwa za pona batu nyoso ba ebele ba sepele nen kesera ye mais toi mingo et sali biso passion to mesala ko linga musique nena o to mesala ko linga ye keser surtout nga personnellement photo Joël Mbetenge bana kini boyebi vraiment tristesse ils ont prédominé biso na explication ko pesa ngote
yango ya matro le biso ba sepele ndenge akufi ki Kester mene ouais mais on va mesala ngo sepela parce que liwe za nzela mututu makaniso bala nango na obayibi nécessairement ke kuluka ka mabe ya mutute vraiment na minute oyo na yebi ke joie ezo sala bango na kati ya motema na bango mais c'est pas grave un jour bango ba ko tchola mais to kotala est-ce que ebe na bango za na mplero ya Kester dommage biso ba tapote to souhaiter to kunai na cimetière munene Père Lachaise ou Élysée Montmartre et pas ba kunna ba grand prêtre tu as cotisation à $1, €1, tu as toujours place. Mais la raison la plus forte est toujours la meilleure. Il y a un peu prédominant. Le col la famille est dominé. Bakundaye, kuna nakisa so nakikuti. Bon, c'est pas grave bakunde mais nakata mema nakata bongo na biso. Merci. Le remerciement envers tout ce corps pastoral, tous ces prêtres pour avoir célébré cette cérémonie. Remerciements à la coordination, à l'organisation. Remerciements aux musiciens de Victoria Leyson. Remerciements aux autorités, je vois l'ambassadeur, à toute la composition, à toute l'équipe de l'ambassade de la RDC. Remerciements à tous ceux qui se sont déployés. Je sais que beaucoup de gens viennent de très loin pour rendre un hommage à l'artiste, à la star, qui était King Emelea. Merci aux enfants pour avoir compris que leur père était le père et l'artiste de monsieur tout le monde, monsieur de tout le monde. Je vous redis encore, à la fin d'un spectacle, quand on a été heureux, et surtout à la fin du spectacle ou de la prestation scénique de Jean-Baptiste Moudiala et Menieya Moutouazamani, on devait l'applaudir. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Bon, ngai pona liwa ya King wana vie na ngakati donc on a présenté dans Wabanko au ba mukili oka Wabanko ngai de Londres. Wabanko. Ouais. Poto yoka Wabanko moko so sanga na Hollande au pena Wabanko ki Kester abua kaka. Donc ngai pena donc na kesi tant que ça wuti akutanga na King na Molokai. Na ba vie kula mambo ba kuku. Wabanko abua kaka donc original ngai. Original Wabanko yeyo. Le nduli so kesa yebi banda King tanga wuti Lubumbashi akutanga na ba vie kula mambo sa kei na opesa kesa pesa langa mbote vie kukubor kesa pesa langa mbote vie da Josh mamona mbwa Kinga pesa langa mbote edino mwana mama leki Kinga pesa langa mbote ya isasi Miki Joe donc Kinga pesa langa ba mbote donc et voilà mal à cause de Melakampe donc aza pire ya kati Yante à balabala. Voilà. Donc ayebi ce na yebi que donc yo penza Wabanko original. Na ebsona likamoko ba crio to yoka la King kesa ko bwaka. Ba kwesa kusa kumbaro, ça c'est un rythme akwesa Birtander de Mubwadi Kaba bisonde. Wabanko. Voilà. Merci. Idéologie banda pana biso. Mais na sengi bana King bole la evala neto lilia na poto. En tout cas, ba musicien tout bozala longo botika polémique sur Sili et puis Tolingana. Surtout dans le c'était pour la biso banduliste. Ba musicien Tolingani te. Na lo beza na King eza ala mikili. Ba musicien Tolingani te. Mais Tolinga to zonga liboke. Hypocrite totika. Ce qui problème ali to belanga vis-à-vis. Bino boyebi de mbere de kwata vibra kumunti mangana lo baga face à face. Wana yali yo vie ba tikila biso idéologie. Mais beaucoup ko bomba bombango. Merci beaucoup. Wabanko original. Tu retournes un peu Wabanko en Hollande. Comment merci Lumbabao. Santé kitoko. Santé bien, papa. Na ebiki a retourne ma musique ite. To yekaka na etali liwa ki Kester Emenea okolo bandi na bande ko monde entier. Se présenter ce soir parce que ngaso na lobby so solo ba Lumbaba po mutu daye. La sala colite salve mate autrement dit bravo l'artiste. To ye awa e amba liboso ba congolais ba respecter na Congo ne to yebi to wana en désordre. Voilà. Mais
Matanga Kester va respecter l'heure. Cela veut dire que Moutakufi, c'est le lieu de Dieu. Zambez Omulimo Imenea. Na yembelio nzembo oyo la rue. Ezali pelite ya. Yebisama so bombelinga. Ngana yoki pe mingi bazali kokebisanga. Soki okobomba mabe. Oyo eza na kati ya motema na yo. Eyebi kaka. Yo yebisa yebisa la rue. Okomisinga loko la zoba. Libali ezale loko alise. Moutakufi. Aza muto na betene conseil la souka. Vie elle bat témoin. Tant son excellence ambassadeur Miranjo Koufaki. Et dernier conseil. Betene mené à Paris. To betene en tolote hein. Et ça ba souvenir. Oyo etikali. Parce que biso Congo to o nga salaki boy té. Aza molimo na épée va panzambe. Amen. Moutakufi a mutu malamu. Merci beaucoup. Tout va témoigner pareil. De là c'est que élu de Dieu. Élu de Dieu. Merci. Merci beaucoup là Sakarlito. Alors Elba chante. Na monika lelo to kutania wa ko pesa message nini? Message na ko pesa ya mawa. Emene akei. Emene azaki mutu monene. Voilà. Azalaki musicien moko. Azaki na lolendo te mais azalaki na fierté en nzoto na ye. Emene azaki na lolendo te azaki na fierté en nzoto na ye. Azalaki na humour mingi sofa na Emenea. Omona ke azana humour mingi. En tant que chanteur na katote tozo swaka muke lela nanu atanzembo moko ya Emenea oyo yebaki. Non na sina saleli Emenea nzembo nga na za musicien oyo na lela kabaninga na po na yebike je so ba olelanga. Emenea ke ina ye utongosa. Emenea ke ina ye utongosa. Jean Moubiala ke ina ye utongosa. Donc, on est en train de s'allier, CD Angoyo. Donc, on a payé sur CD. Ah, merci. Ah, CD Angoyo, il y a Kikester Emenea. Ma pécibition na Katia Dias Congo, et ça la quitte Tala Congo, et puis Vosso Fiba Congo. Merci à trop. Liloba Soukaroloba, que son âme repose en paix. Biso ba musicien, tous analysanga, tous sangana, et ça te ka to kutanaka, tango ya mama tanga, to lingana, tous anabolingo, tous anabomoko, biso ba musicien. So, tous anabolingo te, bomoko te. Et comme on a une polémique, on a une polémique parce que d'abord tout ça va tomber. Merci Mingi. Merci. Merci beaucoup Elba Chante. Merci. Merci. Voilà. Le qui n'est pas mort. Le qui est là, il est investi. Il est encore devant. Il est caché pour continuer. Il a le pouvoir et les camis de son père. Quiconque aura ce pouvoir-là doit nous voir. Sans voir, nous fout. Merci bien. Mon conseiller, c'est le Nabino. Que le Dieu de qui que c'est le Ménéa, dans son amour, sa miséricorde, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons un mot de la part de Rouf et Kisongo. Merci beaucoup la République démocratique du Congo. Merci beaucoup diascongo.com. Ezala www.kitalatalaya-congo.com, www.vosofbacongo.com. Population congolaise baza desi. Et puis la RTG à Kinshasa, Desas TV. Il y a Papier Konzo à Kinshasa. Et pourquoi pas 3 télévisions à Katia Matadi na Mbanza Oyo et Sala le prophète Lumbabao. Son a lobby qui est desi. Na outi déjà collègue ça émission bota la population congolaise ne baye e belé kolela ki kese remene ya ko yete pona nini ngala ko bomba te joli mubiala basali biyo na bango na o ezali ke lo bakanga ebembe
pour la nini ba billet et outaki Kinshasa et yaki 23 soki ebungi 17 bazui soki na momi na ye ba China liste bezalaka te tango ndeko na yo akufi luka lag na ndenge na yo soko ngo mema 50 personnes mema bango na ndenge na yo yo na lag ya gouvernement yango ngo zo ba ko mema batu na yo qui Kester emene ya avant akufa famille a été biologique et zalaki na kati ya hôpital régulièrement et zalaki ba josilema soko ziba lolo mutima oziba giki mvula oyo aya na bango na poto ba bienvenue bongolo ba moni pasi ba ya mukakta na cartouche baza awo ba fiana nga king kes ba yebi ozwa kombo ya Kester emeneya mais lelo yo batu ba uti musika batiki ba bulo na bango batiki ba kambu na bango pour koya kolela Kester emeneya to mona ya tala seke ya pamba mais to yawa boko tula ba mama na ko so bango ba bombi seke pour banginda na nzuto ya Kester emeneya mais avant na zo ba ya bukatana na ba José baza ba mama est-ce que makambo yo bomoni ngo malamu sepele tamukete vraiment to yebo to lera ya king a mutu na biso meto moni yeto moni ka photo c'est pas makambo famille na ye sali est-ce que bomoni ngo malamu non eza bien te to sepele te atamukete na fula batu boye to so ba pona ni fait to mona vie na biso nenga kofuti na suka meto moni ete sali biso passe mingi eza soni mingi pona mboka na biso olobela joli mubiala parce que ye comme je makambo sali to sepeli na ngote to sepeli te luka mbongo na ndenge na yo ke na ndenge ya sima muninga ezalaka te sali biso pasi na ndenge mabe pasi na motema franchement liwana ye touché biso mingi mais fallait to lela ye to moni ete to moni ka photo c'est pas bien fallait boye la biso ye et puis programme moko to yebe zate est-ce que corps ko kende to te to yebe ta programme moko te c'est pas bien merci maman na ko swabilo ye mo bien tanga tangu kesa zobela yazala yi wapi mamasa biso nem to vandi na kesa wa ezali ye avandi soki wapi alelelo komi no bato bayeba célébrer corps ya King Kester bamona tala kata cercueil odu cercueil okangi mema mpanga bino mo bozo yoka ba confirmation na zona no ya kakta parce que ça la grande émission joli mubiala yo soko daye lelo tozo souhaiter te probiso tout ko daye est-ce que bato ba yela yo ebele boye ba yeli pour na yote ngana lobi ngo na ndenge ya mabete na ndenge ya bien parce que bato ba ye awa ba yeli yote bayeli Kester emeneya na mutema na malamu azalaka na yango et puis selon les témoignages on s'appelle mutema mabe olakisi yango alors ya cartouche na yebite yo tango Victoria Eleison e bandaki ozalaki na kata basolo ti ba répétition makambo tout bozalaka pe bien na Kester emeneya lelo atiki biso mukakta na cartouche avant na lutolo bela likambo yo pe ozana message nini na kopesa na monde entier batu baye ebele sala makasute na poto depuis makambo bandule ebeta makasute batu batika bandaku na bango ba misala na bango occupation na bango yaya mukakta na ebite okolo banini en tant que artiste et musicien. Tout d'abord pour honorer la mémoire du King il fallait pas basala boye il fallait batika ba discussion ba makambo na ba famille batika ngo à côté ba yana nzoto ya mowei baninga ba ye ebele balela ye ba sepela pe ndenge ba moni mutu na bango mais makambo mingi comportement wana joli mubiala azali petit na biso toyembaki na une orchestre mais je crois qu'il y a quelque chose mais avant que na pesa ba avis moko comme ça spontané je préfère na kutana na ye na kosolo na ye na yebi ke yo fo za mukolo okolo ba mingi te mais oyo déjà ekosalema lisusu te yebango ekosalema lisusu te l'auto ça la clair et ça spontanéité joli mubia la lugar la na ndenge na yo alors revenons un peu ce qui Kester emeneya ya mukakta na ovanda ki na ye trop bosala ki Victoria Eleison ni nango atiki katina yo King atiki makambo ebele de toute façon il est pas mort hein. Il est là moi je le vois il est là. Le King est là, il est parmi nous. Azali. Bino boye bité menga nazo mona e. Nazo mona e petit, c'est vrai. Tozo causer. Chaque fois tozo causer. Tous les jours tozo causer. On peut savoir témoigner j'attends moko bozo causer. Bon asignala ngai que non. Ceux qui nous boulot ezali nazo ba disposition. Na vous avez ba disposition. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Nazo que nous coûte un joli
babengi siko baza na morgue kuna ba discussion eza kuna na ba famille ngana zo kende kuna na ndako na ye na komona ye na kotuna ye qu'est-ce qui se passe au juste. Mais ça y est information bana poto baseliki bakobeta ye na so yebiso déjà bazo kana ye déjà. Na yoki yango na ko solola na bana poto yango na ko solola pe na famille. To ko luka solution poto apaiser King akende bien. Problème ezande King akende bien. Ya Boucartana ozo préparer loko boko boye puis na yoki son olinga ko kitanzela mo na King Kester mene ya selon la famille la bango bakokunda ngo kaka awa oko kitaka King. Mais non lokole komi boye na ebité na kokoma na na bureau kuna na mona ba famille to solo là après to kozwa décision mais il que voyage est toujours prévu bon to ebité ba makambo il y a trop de discussions donc c'est pas bien pour na King là na koti na et pas ya bankate na lingi mobulu ezalati. Merci beaucoup ya Boucarta to ça la grande émission le soir na koto to beta penza masolo na biso ya album na yo zoko préparer aux lobasuka nini ya koloba la population congolaise zoko landa biso na monde entier. Batunio so baza la calme bale la King calme King soki akei bongo bankamusu to kotala ngo mais pour l'instant total ka King akende bien par la miséricorde de Dieu. Merci beaucoup Boucarta na cartouche toujours en forme Yaya donc le soir interview spéciale avec le prophète Lumbaba. Oui. Okay. Merci beaucoup. Alors José même on a ngé katuka na Bruxelles de tout qui kondo do lobala mo lingala parce que monde entier ko tala biso na habité yo pour ça déci quand même na wetali comportement boye corps très déci obiga biso de outil bela to matanga vie mais bon to moni corps vie té donc vraiment kulutu joli au soleil bien té asoli mabe makasi hein donc moni asoli mabe makasi to moni corps vie té donc on est déci quoi c'est la boye ça la linkonda toi qui fana na poto que no baso lukaka la gouvernement pesa bango la pour on a engagé des frais to fouti ba hôtel to zu ba carburant ba péage ba nini donc plutôt bo misala bon to moni bembete mais bon on les a ba s'arranger na famille na sali mabe vraiment to za trop déci c'est ça. Alors na habité na dio na bango na batu na bango ye joli mobia la soka kufi batu bakoyela ebo. En tout cas même ngala kamwe fulo na moni na ndimaki te ko zala bo sincèrement en tout cas vieux caisse alors il mutawa to kana ngazakolo bakana ye moi j'ai eu beaucoup de temps au solo na ba lebele kutu même dernièrement ngala no tarete solo ki mbele en tout cas il nous a prouvé jo wali wana ye gari mutawa toi en tout cas na moni biseka ke pe man to ke pe manakimia José Oliveira va faire donc ils ont marché kitoko la semaine prochaine Namboka ouais. Merci beaucoup tokutania vraiment na kata église ya munene ya Madeleine. Alors Rajab pasteur Francis Lola bisoni to jouer ko lela ki kester remene ya en tant que pasteur okolo banini na wetali loa ki kester remene tala ndenge batu baye belé okolo banini na peuple monde entier so tala biso na monika bolingo ya ba congolais lisusu na liwa King Kester né dans le bain mukolo tout ça qui na salle na bike nazo mona bolingo mingi ba congolais ezokomaka so muta kufi. Mais nous avons des Congolais qui reconnaissent le mérite de bazana bomoy parce que ceux qui même te l'accès qui amoureux comme soit fandeka bo to bibison sonné to tondi bo to bise ki to lingaro to gotala o tande lingaro sala mais ce que makambo to sala azomona nango te ayebi pété mais tozo l'accès ngo kaka eza bolingo pe na matanga pe batu bayaka mais nazo senga na bato batikali si photo l'accès bango ba to reconnaître bango soka babika ki non ningo za bongo mutasa boso pesa mutu makasite to reconnaître ba mérite batu to comme na temps il y a reconnaissance parce que batu musu bazo kufa bazana ba choc il y a amour il y a o bango ba pesaki batu bazo zongsela bango te même na ba famille ya no salaki malamu yebi se no le rasana bomoike ya entre les kambo salangi za bien eza nango ki bombu te camarade no sala malamu yebi sa reconnaissance pe za la ingratitude de nos amabe mena disimali wa mutu au mona batu so ba ye et ça bolingo bison stoye mais je préfère encore c'est juste une parole de sagesse que biso ba congolais to reconnaître naka malamu ya batule batwazana bomo ya on a kolo ba ngwana. Merci beaucoup pasteur Francis Lola de Londres moni on s'est déplacé parce que la biga qui kester mené azaki purifier na yo idole na yo okolo banini na peuple monde entier na passion ko eli biso nyos. En tout cas na passion ko eli biso tout je crois zaka ngamongote na nenga correspondance watari wambe alaki via batutu y compris na yope yo yebi dernier concert na betake na matadi ya koloba kutu te donc na dernier concert wana tango zo benga ya zo lelaka no petit na ngazanga te petit na ngazanga te po moi mpepe petit na ya zo sauver pe ba petit na parler tala via ndenge wana leader ni na ko salango o eli ekop
azo proposer sur mutu mususu ezala te na grandeur avi akosala ngo te maza akosala ngo mpona humble na ye donc lega humble kutu donc humble ekozala nango awa ye kende ti na Suède donc aleki humble na humble de Londres na blouson oyo epesaka méchant ya tiache blouson epesaka bato méchant vi afashaka mabe mpona blouson oyo namoni kaka méthode ya kolela ve nazalaka na blouson ave na motema sango na mokili mona ngongo parce que bakomona ngo tato ya ndambo te bamonaka yango na affiche yeyo ti eza mpe kaka teke oyo so ndeni nasi blouson alobelaka yango keno balakaka ye na petit na ye Michael ozo comprendre mpona kolakisa basine mpena keno ndenge nini London alaka na ve na ye naolelaka ve na blouson po ye alaki moto ya blouson mpona minute oyo na kini tous les noko balobi kaka babeta blouson na Weston yango mpe biso toye kaka ozomona kaka lipapa beta na baskantene wana jour na betaka yango bien te beta yango mpenza oyo eza kitalatala ya azako beta skantene soki azwa na podium azakoye na serumba ye azakoye na baserumba beta yango nano mpenza bien ko mpo oyo RTG ekotala yo te RTG ya etala mpo bana kini biso towana norawa bango bayebi ti toganiaka bango na kini na bokasi ave na nga watari wamba azako pesa nga teti ozo comprendre ntango tozala kozala na ve azako bapeti na nga kopakaka bayima te ntango ozalaka na watari wambi yebakeno yo oleki bango tu yo oza peti amelaka mpe ozo comprendre donc kiya ntikili ekomokota ozo comprendre kiya ntikili ekomokota kiya ntikili ekomokota donc bajoli mayala masango afore bayebi kiya ntikili baclaudine kinwa ozo comprendre badishaka lambi bamama na trésor bayebi kiya ntikili eza nini donc nabetaka scantus mpo soki tokotisi kiya ntikili awa bato bakomwangana. Moi de ma part, naebi que vieux place accueilli Kopema, que son âme repose à paix. En plus, na ego do qui s'appelle. Oh, nazo tamula na mapangu. Tout ça même mamango gaboy. Nazo tamula na mapangu. En plus mikolo yo, naza na sponsor Yamakasi oyo aza contribuer na kosomba bilamba langai les boss PDG Mbutalombi restaurant et Kangi Paris. Donc pour na ressources bana boma penda na zo bisabino moni mobimbo nazo tamula na mapangu lunda ba mapangu nazo tamula na mapangu moni sapato bowen ya banglais mais bat bazana Londres bazana hotel. Donc pour na rememo li colote vraiment vieux King Kester vraiment peselanga mbote na ba saper tout bakenda peselanga mbote na ba artiste musicien bakenda peselanga mbote na ba artiste comédien bakenda peselanga mbote na ba parents nga bakenda peselanga mbote na masa nga Bei Kanto la guerre de Santa peselanga mbote na vie nga Eric Kenzo. Donc merci vraiment Koloyo tokende na ba kakabu Regine Lunga Ben Laden porter plainte pareil yo kakango lobela kango dimi ba porter plainte na kini kuna pour makambo lobaki na ba confrère mususu mais soka bandi ko porter nga plainte ba porter tout le monde pour tout le monde o bazako za na ve ba yebi le solo ve azako solo na batu soka ba porter nga plainte ba porter tout le monde ba porter Victoria na vie na yo chacho mala ba porter bino plainte ba ko porter mukili mobimba po li solo eza li solo na yebi soki na ma solo muso akuru dimbeza soto bito bano bimisa ba poata la sawa ye moko amona ka keno ozomona ka bazo calme calminium na biso mambeze belé o su ba vérité mususu avant ndule ebeta makina na kamaniola o via sala ki moi systématique e mambele ka vango soto bito bimisa susu wana ko to bimisa ka Dimitri to bimisa ka idéologie ba bébé to bimisa ka idéologie ba bébé siko soto bimisa pena ba gaita kakuji c'est quoi yo betama hein na monika ka vraiment to sala grande mission awa tena église na kusu poto to zwa penza église moko congolais moko te balela to za milliardaire ba lelo ba François Mitterrand balela bango awa ba Charles de Gaulle balela bango awa siko yo tango mona akeno yo danser est-ce que ba lelo na Madeleine ba lelo awa congolais moko ka ba leli awa watari wambi po alaki mutamutema munene mutamutema mawa
bolamu na ye nde moto etindiki eno bazala ne awa histoire eza moko ezalaka te congolais baye kotika ye awa tolela ye awa na église oyo ya monene Madeleine ezala te tala papa monene lokola kukuwendo bazabanga azalaka mokonzi ya Congo Congo alaki na maboko na ye balela ye na Maroc pas plus de 30 personnes place ni balelaka ye po mabe elandaka mabe bolamu efutaka bolamu tozoloba yango lelo mpo toza vivant tika toloba baloba omoni ndoki belela biso toza bavie ya petit tozoloba yango te mpo na plaisir tozoloba yango na ndenge baémotion nde toza kozala na vie mpo vie oyo asu te vie ake biso oyo vie aza kobetela tolo toza kokonte na vie keno vie na biso soki biso lelo toza te vie akobunda vie adie bango soko bakosepela enta siko aporte nga plainte aporte nga soko aporte di esalanga rien et puis qui n'a pas été yo porté nga plainte par rapport à nini natanga ye kombo no tozana ba Serge Palmier papa na Palmier Junior ata bwakisanga me amutu na ngai voilà ozo comprendre yo porté nga plainte ko samba na lobaki affaire na lobaki kombo na ozo comprendre ba faire belé ezali ya koloba mais via daye to lela nanu vie mais vie bakota suka ayebisaki bango ayebisaki biso bapeti na ye ke batutu basali ye foto limbisa mpo ya limbisi bango mpo alaki moto akolimbisa tala vie aya na bato boni na nord oyo mpena ye moko mpena ye na bango bapeti na nga botikala boluka avenir nani sa asala yango na Congo. Merci à toi de Londres. tokosala grande émission na Rolex Nkongi na kuzu to ba vérité belé tokoloba ba vérité belé tokoloba ba vérité belé tokoloba ba vérité belé o bango kutu ya dimi kaka to flasher ba porter plainte po yum to tala so ngo porter mutu ngo nga plainte c'est ba plainte beba nango o sali no perte changer na o luka bolanda ta chacho mbala to comprendre ya za mutambongo talo kititi na comédien et sopio ça peut mutu munene te na mutu munene me na boule penake na bano mona nega José de on se valoriser pe culture ya mboka na biso te wana to yebi me abongisa na boule na bien obosa na ki quoi lobi to sala grande émission merci beaucoup de Londres hein pire mutu nga ya palais ba côté lenkelo tela ka ba loba on générique lunda bao merci ya tole la ka vene me la campe ga te di ga yo yebi nabi ko sa très triste koto penana na nenga hiver na po chaussette za Emilio Cavarlino ezati ba koto chaussette mais le roi mbata swag moye tombo na ti ba koto ezate venanga emameya fondation lisalisi ko salisa bango te ba yongololo ba toro ba kimbata Serge Palmier ata abwakisanga me amutu nanga. Merci à toi de l'autre. On s'appelle un message qu'on peut ça pour la moni pe maman la ça. Ngai salinganga mawa. Nazana ba master musuba uti États-Unis. Ba musuba uti Londres. Mais baza desi kuti bazu ba mituka ba kei. Voilà. Ba yeko tala matanga, ba moni matanga te, vraiment on est déçus. Yoko lo banini jolé mobiala ba kangi bembe comme le la marchandise. Non ngana moni mutu nezo sala bien te. Lobele penza donc azam de liboma mutune ezo sala bien au sala ba faire na bino botiki ba faire mais boye na église ba milliers de personnes ba pour batala ka cercueil mais moni cercueil te donc franchement c'est triste. Merci beaucoup Rajab. Oh Loris la Congolais na yebi que vraiment on a très déçu na yebi que tout sala déjà ba interview est belé alors la Congolais to moni cercueil te to moni lokote yo na biko soutenir ba mission na biso makamu jole mo bien la salle est-ce que yeso ka kufi bato roye belé mais d'abord merci beaucoup Fiolanga bato yebano ba 26 ans 27 ans nazana bosawa na minito ba boto zo coûter 600 €. Raja yobikat mokondi ya comprendre mais j'ai pas envie de lui manquer du respect. Parce que c'est un gars que je respecte beaucoup. Mais ce qu'il a fait, franchement, ça fait une semaine, mais il fallait tout le monde cercueil. Je ne sais pas qui a fait ça, c'est pas du tout bien. Azan de Konayome, Azan icône la musique congolaise. Il faut tout le monde cercueil. Nana le tout la Siriki. Mimi Chike Vasiliki, Neli Monduka Siliki, Igesi Mbomba, Ezalakate Makambo, Wazis Kutu,
à Chrétien Mabé. Boss, moi j'ai trop parlé, j'en peux plus là. N'a qu'hôpital parce que tension matingaï. Viens là fâché. Voilà. Bango malade raté. Bisoto là voilà. Bango malade raté. Oasis Sierra non. Mais c'est pas du tout gentil ce que la personne a fait. Moi na biso wana. Azaki no hôpital aïe Oasis. Oasis. Yara non. Moi na bino uta no hôpital aïe. Na boy be ko tenga kombo. Église bato ya poto. On est déjà venu ici, jamais. François Mitterrand, balela bango Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, Mitterrand. Mais Lelo, Botala. La Madeleine. C'est pas n'importe qui balela yawa. On a pardonné Moutouane. Raja Mwanzi Yobika Mokonzi. Yamata Yobika. Donc, Oasis, Soukoula Moutouane. Mais on a mon caramba tout respecter. Merci beaucoup, Loris la Congolais. Oasis. Respect. Oasis, c'est beauté naturelle. Hein? Je suis la différence qui dérange. Franchement, Nazol Lobako est à la raté. Ngane la temi boye, na ultima kamunanga, na tiki ba nanga ba na vacances na ye. Soi-disant, joli mobile la kanye bembe aya na ye. Atango na poche atambola nango. Poye ndenga zanako, aye ba ke sort na ye, yemo ka sa komi yango. Parce que yesoka kufi bato bakoya ebele boye. Sia nani ongo Oasis na ya, na sani. Na matanga joli. Bako kotsa yepe na église munene. Yi, bakele eza une église de réveil. Bale on est là, la catholique. Sia oyuma, oyebiko oza yuma. Obangi ko yepo ebike, o maneko za to lukisa to beta yo. To beta na Paris, na ebisi yo jolinga Oasis, to beta yo. To okipe saka mutama be. O tamisi tansi mibali mikolo boy. Ambassadeur ailleurs, on a Yuma. Yondo bimisi ko Yuma. O monango. Didier Nzongo, bandela ngonano. Lunda ba bakotele maza. Bakotele kelo. Aïe 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 aïe. Wana saligaga. Kasi biloko uto renouveler na boma yango. Didier Nzongo, bisoni so toza très dessus. Na wetali comportement oyo famille ya kikese remenea ba lakisi botiki ba ndaku na bino botiki ba makambo ebele bele tala ba prêtre ba ebele batu ebele batiki ba makambo na bango pona ko rendre hommage na kikese remenea Didier Nzongo ko lo banini na population monde entier na wetali likambo esalemi. Merci vraiment Lunda ba bakotele maza na kitalatala Congo na opportunité au pesingai pona pesa liloba. Mais avant de faire Liloba, je préfère se présenter Moukeyo Yebingaï, Batmoussou Baebingaïté. Donc c'est moi son excellence, Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, Didier Nzongo, Papa Aristote, Papa na Brian, les pères de ma plus belle petite fille qui porte les noms de ma mère, bébé Louise. Nazon en la question Lunda Baou, Moni Tala vraiment, Batunenge va se déplacer. Bakati misala basi batiki bana pona koya ko rendre dernier hommage ya vient nabiso King Kester et Menea. Mais de ma part ngai nayakiawa ko rendre hommage à Souka King Kester en tant que sapeur nazai ko zoé collègue puisque daki grand sapeur mais toza décide vraiment toza bana midi day ya vient King Kester et y était balobi ba problème soki ba famille kili mais ça la famille là bango te comment famille abatutu c'est ça le problème famille ba imba zwango neti na bokoko ba système akala tala ndenge batu ba se déplacer Michael Jackson kutu akufa babimisa ko Nzongo to bomba makamute to biko sakane la peuple oyo vraiment yango moni ba congolais vraiment nga moko je suis congolais. Je m'excuse beaucoup, il faut tout me changer ma kambo ba coutume ba makambo belé. Tala mokili vraiment yé dé yété mais de ma part l'essentiel na matanga nazalaki awape pour na ko rendre venir dernier hommage nazali, il y a pas de souci. Merci. Didier Nzongo ça le kambo souka ko la population congolaise. Merci beaucoup tala ko lela ya bana ya Paris, Maître John Muzenga oyo mutulanga ya kati ya Utibela. Il est passé très déçu. Joli mobile la kangi et bembe comme marchandise. Au col de Maître John. On a le baga donc mais na président ba mes condoléances mingi na famille Mobimba mais pour na joli mobile vraiment te déplorer vraiment attitude vraiment
poto mobimba to déplorer en otala kaka mokile et se déplacer de tous les 4 coins du monde. London, tout tanga kutu tina ba London, tina ba ngambu ba Canada ba ye pona juste ka pona King Kester. Mais to ye vraiment pour tout mon accord mais tout mon accord te tala vraiment to da dessus pour na likambo yo. Mal organisation boye vraiment to déplorant pour na grandeur ya artiste na nabiso King Kester o ya tiki ba œuvre o ko tika la vraiment mon éternel na kacha mitema na biso pe na kacha mémoire ya histoire ya musique congolaise que tout le monde a ya un grand artiste qui va se déplacer avec amour nyonso quelle que soit situation actuelle ya mboka ozoma ki ba combattre ba mouvement d'autres pour les musiciens faire moko ça la hôtel mboka faire exact pour la se déplacer mais va se déplacer pour na bolingo wana pour na amour na pour na nyonso asali mais to déplorer pour na famille ma trop vraiment mal au cœur ça fait mal. Merci beaucoup, Maître John Musenga. Tu as la grande émission. Pour toi, ça peut venir comme ça. Vous appelez le Basuka. Le Basuka, c'est qu'il faut vraiment que son âme repose en paix, King Kester. Et maman King Kester a toujours makasi. Et ça passe que Akunda Mwana. Donc, d'accord, forte quoi. Donc, Maître John Musenga, merci beaucoup. Bon, Mozona Touba na Congo en tant que mwana matadi. Joli Mobiala, Papa Bibi. Oh, Mokozawa Yaka. Ah, Papa Bibi, ça va? Ça va, oui. Santé Kito quoi? Santé Zali, Mawaka Kande Santé Zali. Vraiment. Alors Papa Bibi na yebi kelelo yobiso de Tozoli la King Kester Mbele ya kwa mambu na yebite Papa Bibi okolobani na bandeko nyonso bazona biso na monde entier. En tout cas, ezara moi pas si mingi. Parce que bandeko batondi abango nyonso bakolelisa kaka nde biso na mbulo oyo kaka biso to perdre bandundu mobimba o kilitire tozwaki nyonso tout liboso tolinga kolongo baroba uti kokende tabulei ndombe petumba uti kokende Kester akei kaka bato nyonso bakomi koseka biso ke kaka bino bato oyo bouta kuna bato boyaka na miziki bato bakomi kokufa nga mokonzi na bango ntina matanga na kolala te. Alors eloko nazopesa kaka merci na bao baye na bao bakolesa biso kuna na kati ya Kisasa lokola pe grand mei ye moko vie kimbuta ayokaki yango azosala pe basala matanga bien. Mais na ko remercier bana Paris nyonso tout oyo bali merci mingi ke bakolelisa kaka bato bokomo critiquer bino kaka bato bandundu bino kaka bayaka bato tokolela mikolo vraiment eza passe parce que babaroba nyonso to bandundu bakei. Et là on est monsieur ezali ça passe parce que moto tango ayeko kota na kati ya viva akobenga nga toujours yaya kulutu mfumu na bo mfumu na betu ebwange ampila betu kutana ti betu bandati frère Patrice ti na Kinshasa na bureau André Kimbuta. Guilhem Mayindou le mannequin. Guilhem Mayindou ça va? Oui, ça va les prophètes. Guilhem Mayindou alors na ebite Guilhem Mayindou to kutania na kati ya Paris na Madeleine. Okolobani na Italie kaka King Kester mené ya la population de baye ebele flash wabson vraiment ko balaye venda caméra kuna na setala batone basoya on zo l'axa vraiment bolingo ko sakanate okolobani na population congolaise bakotala yo na République démocratique du Congo na Congo Brazza na Luanda ezala pe au na kati ya poto na www.diascongo.com ezala www.kitalatala ya Congo www.voiceofbacongo.com. Oui, alors, bon, ben, en tout cas, ils allaient journée, il y a tristesse, il y a mawa vraiment. Toye awa na église pour l'Italie King Kester mené les génies de la musique congolaise au Yaouti Koti Kabiso. Et en tout cas, donc, dans le monde entier, depuis ma solo, il y a Baoué na ma musique. Et en tout cas, donc, événement, il y a DC, il y a King Kester. En tout cas, Paris Mobimba, Europe Mobimba et yé. Bamsusu ba utitina États-Unis pour na liwa ya King Kester mené. Voilà. Alors ni nango marqué pour la tiko Guilhem Mayindou, ni nango e marqué yo na Italie King Kester mené avant Atikabiso. Et en tout cas, depuis na yo kakaye, depuis to zalaba banamike jusqu'à nos jours. Et en tout cas, King Kester mené depuis à Salaba chanson belé wana ya anthologie oyo tout ba congolais tout ba yebi en tout cas et loko ngai na retena vraiment ya trop ezali ba album no ya kalawana tin avant kufa ba sans préavis
eza tellement belé donc eza belé à belé moi n'attends que des athées le basuka la population du monde entier côté là yo Guilema indo le maneke et en tout cas on a relobara que biso ba congolais faut tous un peu plus na bolingo surtout na s'adresser na ba artiste et en tout cas faut bo lingana vraiment mingi et botika ba buzoba na bino ya bimara na basa ba collègue na bino ya rosalara ba baninga no ba passe na motema. En tout cas, bon, c'est conformer vraiment à l'évolution du monde des Olingla. Et le gars, on a reçu un bino, bolingo, plus, rien que l'amour, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Guilhem Mayindou. Le mannequin, je crois bien, tout ça, awa. Le prophète Lumba Bao. Merci beaucoup. Toujours combattu, mais jamais abattu. Vraiment. Alors, tout ça, la bande Kala. Kalatro Lumba Bao, Kalatro. Santé Kitoko. Santé Kitoko, mais Kitoko te. Voilà. Kitoko, mais Kitoko te, pourquoi? Oui, nayebi que tout ça. Donc, mais sentiment gozalate, sentiment nanangweza ya dégoût. Il y a des goûts, il y a des Wabalonzo. Parce que tu perds un grand élément, grand prêtre, Obinotubu, Ebi Muntu Wazamani. L'espoir s'est envolé, l'espoir s'est envolé. Les Mbaka Saïle Yongolo, donc Mawa plein, quoi, Mawa plein, tu perds King Kester. Ah, tout ça devant l'église à Madeleine, tu es rendre dernier hommage. Vraiment, émotion Zamakasi, quoi, n'a vraiment troublé. Bana kini bakotala yo en direct ya poto ezalape na kata basiti na biso na kata ya poto wa Balonzo okolo banini en tant qu'artiste musicien na hoteli qui Kester Emene ya amarka una nini. Oh, nga pena marka nga na babiloko ebele na emane na podium déjà ça fait 3 fois matsanga na ba concert na et puis na robeta mingi ba concert ne ba enlever des rideaux souvent tant à l'époque tant na en Allemagne ba image ezali yo lokolo za mutabaki cherche to kutana na opesa yango comme ça au publier yango donc King Kester omoni récemment ana uta ko kutana naye avant ko hôpital ya Suka pona un album asika nazo sala il fallait yemba na kati ayebsenga bi petit nanga po indusa ezala bien yo ebelo ya ko benga indusa chant po ezala pena bien kunga salelanga banzembu tchelanga banzembu na oyemba tchelanga ngona MP3 comme ça bongo obenga nga opesa ngango 2 jours après boena benga fona vie les gâtés après na ye okutana na masa batonino o baza ba ceinture ya King Kester ayebisinga que non vie aza hospitalisé donc natikal na MP3 na maboko donc moyen King Kester acha sous voix yati mais aza mutu mo na ko linga e trop donc nenga na linga artiste congolais o ba yemba bien parce que ya ki chanteur de charme pour mon la musique congolaise mutu to yemba na ye mais ba chanteur de charme toza trouti ba chanteur de charme toza trouti alors Wabalonzo pour la tika yo parce que le loyo to saka ko zo ba témoignage ya muke Wabalonzo balobi ke netso tikino nule malgré tout ça na matanga na ko tika nule te yango na auto episode disque zo bima fallait King Kester ayemba invité donc disque wana yango nde na pour remplacer la mutu mususu bon total la ndenge ni programme ko salema mais émotion na biso esila nanu to e banane ko discerner plutôt décès ya King Kester mais to respecter mémoire ya King Kester vraiment bandeko surtout ba artiste musicien mais na ngana pese la ka moi indusa moko ya pesa indusa rapidement oh ya King Kester na reconnaître faute nanga na zongi pa na yo mbolingo nanga ya kala ye to banda kinga na yo na mpasi satana kosinga nalandi mwasi wana ye haye kokutanga na mbongo nanga hasakani na mbongo nanga koyokelanga mawa te o kokosakosanga aya mukolo jili kuive mama e ya moselebene mobali angenge sasa motema mama e vie okete ozakaka okotika la seko na seko. Merci beaucoup Wabalonzo, merci beaucoup. Je crois bien tu peut-être sur la moli Richard Kangata avec sa femme couple qui toque la carte à Paris avant que nous soit maître David. Alors Richard Kangata mort à King Kester Emene nabi que comment vraiment qu'on s'amène la makasi avec maman. Ne fais qu'un petit message. Nazo le bagarre na peuple, nazo se répéter Jean 9:9 18 donc c'est moi. Donc nazo le bagarre que non King Kester Emene a rencontré son Seigneur, le véritable King of King, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une église, une église. Donc ma solo monsieur ezateka Jésus-Christ Seigneur. Donc tout l'andament kolo na nengeta ozali yaka na le Seigneur. Pour lingi biso mingi. Maman Rosa. Benga na kumisi nzambe mingi. Na kumisi nzambe mingi parce que Rosa.
pesa na yebi ke papa déjà tala message ki toko ya nanga azeki mutu moko malamu bomoni bino moko na suka na ye ndenge bola mona na miso batu e na kumisi nzambe mingi pasa kutana kina Yesu Masiya raconter ke bandeli to bolandi banzemu nyonso vie king azanga jamais ko chakolo Yesu Masiya na kata banzemu na ye omoni nzambe comme ta final la makambu nyonso ba ona ba yebi ete na zo senga bino c'était le moment de raconter le Seigneur na ba défaut na vie tel que tu es nous tous on n'était pas parfait à l'heure d'aujourd'hui je sers le Seigneur dans mon kimia vraiment tout les cas bien banda qui tina souka franchement je bénis le Seigneur pour ce temps parce que mutunyo surtout ils ont fait réfléchir vraiment que souka ya mutu to okuta na Yesu Masiya. Merci beaucoup Maman Rosa couple qui toko avec Richard Kangata maître David Kombe o azali avocat munene avant to sur papa maître David Kombe boyo ka banzembo partout yepe aza vraiment avocat to ya prophète Lumbabao donc na kati ya baro ya Paris. Maître David Kombe Moutamaye, la consaganate. Alors bonsoir David Kombe. Bonjour Pangi Lumbabao. Alors Maître David, le loto kokutana wala kati église Madeleine, okolobani na Itali mémoire ya Kinkester Emenea. Bon, koya nanga déjà na présenter ba condoléances nanga na famille biologique ya Kinkester Emenea, na famille musicale, na ba fan nyonso na monde entier. Zaki nouvelle moko très triste pour Nabiso. Lelo na yawa pour rendre vie Nabiso, via Mayumbu, vie mwana ki quit. Na yawa kolele ezalaki vraiment tina zaki nouvelle na yemba banzembo ba bêtise ezate ayemba banzembo ba conseil na batu banzembo ba temoko kitoko lelo banzembo msusu ezali ba 30 ans ngau na botami o ba vieux caisse banzembo msusu to yekola na bomwa na ti lelo ezali ezaka en valeur quoi banzembo za toujours en valeur banzembo ontologique donc tolinga ba musicien na biso basa la biloko net via sala voilà message nanga le simaliwana etala ndere ba ngonde batu baye biso non sotoye pour te rendre hommage na vie na biso vieux king voilà. Merci beaucoup, Maître David Kombe. Azakaga, avocat ya Lumba Baoute, avec Félix Ouazek Ouassoussou, Yem Tassimba Kabadosé, très intelligent, congolais, tout soutenir mon moubano. Notre d'amour, tout lundi, conseil na yo, là c'est pour un message pour le gouvernement, les amoko, les une duplication, DVD et comme en Congo. Sur le Brésil, tout qui m'a foot, le mamba Japon technologie, Congo, ça m'a mandoulé. Les une duplication, là, na Congo, c'est vraiment intéressant. Monstre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître David Kombe. Alors, nous avons deux fois léopard de la SAP. Petit, on a poussé la première vienne pour que tu mettes ma solo qui toko ya danger. Il y a que tu mettes ma solo qui toko parce que na que Kinshasa tout. Parce que c'est la mémoire. Les loyaux, tous les gens qui ont salle, les loyaux, tous ceux qui ont l'église, tout ça. Au revoir, il y a Souka, na Kinkester Emenea. Au Kolobani, na peuple monde entier, na Kini, na Bakongo, Poto tout Bakolanda. Avant la bande avec la Lunda Ba, ou Krinda Bisa de Hotel, qui va côté les Kelo, va côté les Maza. Moudi mwana, moudi famille. Ça m'a comme pièce bozo koraté. Bozo la famille, vient nga Kester Emenea le bateau le la pousse. Aye baki déjà, léopard de la SAP ba rolelaye. Pour y a pesa ce trophée religieux qui tendi. Biso to ba saper o ba benga so léopard de la SAP. To za 24 communes auto sikri la ka poto paringa na ye ko présenter tout bateau so bazala kini. La présenter ba à la poto pour na ba bilamba. Ya on la sepeli vient nga Kester le baki jour de plus long. Débarquement. Viens à Koufi, tout le monde débarquement. 27 avions Licolo, 8000 hélicoptères, 50 000 voitures à la police. Débarquement au Yangoyo. Viens à Koufi l'escantel. Viens qu'est-ce à Koufi l'escantel. Avant, vous parlez de viens à Kevin l'escantel. Bien avant, petit en Chine l'escantel. Nango, tika nango. À quel moment tu tika l'escantel? Nango, tika l'escantel. Débarquement. Langage, comportement. Yamba na désir nengo sala ki sukona désir pour batu ba vivre yo parce on doit parler pour qu'on sa mémoire qui keste makambango na esaka banda na léopard de la SAP modoro jafa ko fero yebi via yembi na disque na yo robi jafa ko mistanga yi kitoko bozo nzema désir via tikeso nosaji désir ya makambo Désir ya bolingo, yeah yeah. Désir. Tiens. Na bandeli ya bolingo, mon amour. Kitisa se motema, mama. Malobandanga yanganga, yeah. Désir. Le silencieux lelo tu ko kutana we taliki Kester Emenea ko lo banini pona yo ka pe mo banga na yo azako buaka yo trop
okoloba nini na population congolaise ozolanda biso? Wana za famille aza ndeko aza nyonso mpo na nga kwa moni aza mutu moko nakobosana ye te asala trop mpo na nga mpe moni nga mpe nasala mingi mpo na ye donc azalaki famille so mona ye nalandi ye natiki nyonso parce aza famille. okoloba nini tala population baye ebele mpenza kolela King Kester Emeneya topesa mbote ya suka avant tokota na église okoloba nini na population congolaise oyo kolanda biso na monde entier? Mais lumba ba to remercier population parce que banda sango yaki population landi biso ya mingi ebele moni basal ndenge zotonda partout ouais bato ebele moni King Kester Alaxi grandeur na épée quoi en fait aza mutu grandeur aussi c'est le comportement aussi le comportement aussi ça compte ouais voilà azaki mutu moko ya bien comportement bien alingaki batu ya blagaka pamba pamba donc voilà c'est la famille. Merci beaucoup de Ronangaï. Oh, Alpha Ngongo, venez. Alors, bienvenue Bongolo, il est là, en chair et annonce au Penza, sur moi, il y a King Kester Emeneya. Donc, King Penza Yana Yena Mikili. Il faut être reconnaissant dans la vie. Voilà. Bienvenue Bongolo, Bongolo, bienvenue. Figure emblématique de Matongé. Voilà, il est là, en chair et annonce. Té, mais pour la vie, Narolo Baté, Lumba, donc. Yo yebi Matadi yebi gâteau ça pour ça longue histoire Matadi donc et ça passe à trop et donc le reste là passe mingi na Congo sikoyo pour nani tondi mara mutu mutakufi tant via za oleka na émission via za lobaka prêtre via za boye sikoyo akufi batutu bakomo loba on peut ça la passe na osenga baninga obotikali so boyebi ke boza wa mutu mo idole na yo mo via rien fi vers on dit ma taboulay qui vivant donc qui doit pas que vieux vers ça beaucoup même à ça tapis taboulay attendre le colonne la mission ce que le monde dit mango mais bon c'est pas grave c'est la vie mais le king est parti le king restera toujours en minginamité m'a vraiment comme mon to perdre un grand artiste comme ça na mboka na biso Congo puisque sur le total la moto à côté ici sente na kata ma solo et Xavier au le todo tikae surtout to moni bateau nyoso batanami awa et ça non juste pour na boboto azala inango yango to moni bateau nyos tout sans cela jamais netinga vraiment lelo na bagi na sacrifier journée na nga musala na donc yokaki message là na pesa ki voilà donc ina yokaki message no de loin yango na lelo na gi mana participer pour na mema o esengeli moi muke na famille na ngai pe donc mes condoléances et vraiment en direct à famille mananga en direct Kinshasa pe na Paris Bruxelles donc passe na monter malumba bao mais yango na linga ina accompagner vie na messe kolongo na messe sito me mailoko na niveau aéroport pe qui ça vraiment na sengi na ba kontina biso nyoso mboka yandre kimbuta lokwa yemoko lobaka kokisali kamuneti na suka mama osana loba to sepela ta mukete po batu ba uti ba Londres ba uti ba Allemagne ba place belé fa ba mona ta cercle pamba po corto monité donc to yebo eza lokwa bo manke biso respect to tiki bana to tiki ndaku to yela ba mbula bani to mona vie que ça ta na cercle pamba to la vie na biso et leur mona tantu joli mobia la soba to baso banga yo yeba ngwa boke ko kunda King Kester Emeneya to kele ko kundola yango ngala ko porter garato le kundola yango winde ko ngai loba nalo Yolande Mayasi mama Yolande to pesa honneur na ba mama pesa vie ba rendre honneur mama Yolande ko loba nini na likambo salemia nana mingi aloba te na yo lela vie na ngai na bachache ndenge alobelaki yango donc ebandi na pantalon tina kati donc partout na regretté à trop bon vie bon voilà quoi mes condoléances à la famille alors na makambo esalemi ko loba nini mama na petit frère na nga répondre omoni wana kutunga na Hollande ngote parce que moi je suis un psychologue hein. Omoni balobaka faut que chercher à savoir quels sont les mobiles où est poussé joli c'est clair bakangi corps pourquoi parce que 20 billets yaki 3 ebungi ye alingi momi na ye pe kota na liste yo soki ndeko na yo akufi yo ko lukala na yo to o mema ndeko na kin l'art ya gouvernement yango ko tshela mutema c'est clair ndeko na wana raison moi na loba nga wana yo tiki parler na Bruxelles na yebi yoti oye o moniko yo yeli jole mubiela ye soka daye bato ko ye belao te na ngana lobaka boya ngana so rendre hommage parce que na vie ça fait au moins 25 ans ada vie na ngai donc dès que belle sœur na lobi fallait to le ndenge ya lingaki voilà faire lingai bangando on peut repasser bangando na ye frère zo ngando donc fallait to se pelisa vie na bangando et plutôt ça le plaisir o eleki ya na mama mokili ozo panda ya na mama mokili mais sauf que joli ba rendre compte na makambo ya bembete batula ba déplacer pour reconnaître taille et grandeur artiste
bon exemple pena déceptionné tinga na petit Bruxelles na pena makambo sala mais na tika qui pona ne fils pour rendre dernier hommage pas ya idole na ngai mais comme na niveau sala boy en tout cas to sengono c'est justifié auprès ba congolais parce que justifié te ba combattant na ba diaspora ba lobby ba gobeta yo ve joli tozo bisayo vielo benga surtout fierté joli eloko yo sali tozo assurer yo verso to zuyo to gobeta yo donc yo déplacer batou partout misika ba ye batiki ba misala na bango batiki bana na bandako batiki mibali donc yo ye ana batou ba ye awa yo kimse bembo bombengo soit disant ba bien terrain na yo donc ba ye ba bi bazoba na ba pesa ye larg na gouvernement ba pesa ye larg mbonga gouvernement ngo banda ko liango ba mbana mukolonini biso tozola la chaque jour na ba salle tozola ça ba jour na biso mikolo na biso tozo ba taba risque bena ba butu ba métro to hier de la dernier jour à Souka vie to ya yo bombi day soit disons la maison bon gouvernement donc yo ozo l'intérêt à vie il va kufa so be do dame o se ba jeune yo bombongo ba pesa yo bonga nango okobonga te biso to luko na Paris partout to zoyo même na Belgique to luko so tambo to beta yo so to kuta ba combattant ba lobby me ba kundia wa to kundola ebembe wana na cimetière toza déjà ba combattant no biso mona numéro 1 na télémia soki to zuyo esika be de yo kunda to timo la day wana to timo la day wana yo za rien yo pese ni rien ba to tout baza awa oza ni oko pese le côté oza pamba oza mukie na mamuyo do sala donc yo mo za famille bazé élargir ba belé c'est pas dit que yo mo zo pese ndeko ngai na katso malobate c'est le loso joli bobia la daye to sala sincère batu ba koya ebele boy azala ngombe azangulu to yo sala nini na le belé batu ba ko uta ba tila misaba c'est vida na ekala yo ba ko sala nini yo ba komba l'ancien de sayo to ko sala nini pona joli mbaloza nani yo to ya c'était pour la caisse parce que via vient na biso alingaki bato bela sala pe bato belé après ça vient mo bato sola bien na batu donc yango moni que to ye ebele bato bati misika batiki ba bien na ba makambo na bango yo jeli mobile to ya ko sala basali click na bango na basi moko boye bah oui basali click na basi moko ezo bima secret bimi vérité soit disant moi bima la moi ça veut caisse mususu wana ya kala ba boya na ba divorça moi si on a caisse ra bota soki na ivoirien sur la camerounaise yo comme bima na après basali click na bino abimi femme légitime na hôpital soit disant bo kanga des ba sentiment na bino ba posa na bino vie mbongo na songo lukango na sima ya bemba caisse vie ko sanza yango to ko zoyo to ko sa posa na biso biso ba combattant to lobi to ko luka yo vie essaye so tambola joli mabia ça to zoyo to ko beta yo joli mobia la ba ko beta MP3 ouais lumba bao nini na makambo yo tiki Bruxelles vraiment to moni korote biso tout aux adresse tala batu batiki ba makambo na bango oyo vraiment ko honorer batu te oyo bon source d'information raison réelle au corps to monitenga personnellement na habité aux alaki na habité tout petit argument ni yo yaki apona nini yo ko tala joli mobia lo bien famille na ye ke na ko tala vie tika ko lo ba mato sala clair MP3 oyeli ya wana église oyeba kike c'est que yo yawa nengo na te otiki parler na yo est-ce que moni yango na moni yango te allo lo ba clair na population yango to zolo ba boy lumba bao yo ligo yawa te so kike se mena da ngande ngwana na réseau to zolo ba boy ngalo bi boy toyaki awa po tolela vie tomoni vie te mais yom toyebi ngala auto comme siko raison oyo seli ke ya zala raison te ba ko informer yo voilà merci à trop ndeko ngai diascongo.com nazo bisabino pena botala son excellence Didier Nzongo na monde entier grâce ya yemoko lunda ba bakotele maza bakotala sur la voice of bacongo.com botami voice of bacongo donc voice bacongo vraiment la yebi bozolanda son excellence Didier Nzongo l'homme du pouvoir mais grâce à père nazotambola na mapangu bakodoka merci beaucoup Didier Nzongo merci alors ndeko ngai ozala likamba koloba ouais makengo bwens représentant kitata la njili bon na sili ko lobara bon eloko ave soto sili ko monana parce que ndeka moi ma ya sili loba parce que mes condoléances belé pona ba o bakenda bon na ndenge to police sous monument mobimba qui ne mené à ekeser o petit no makengo bwens o sili ko yemba vokufa petit na yo makengo bwens o sili yemba vokufa na eloko lobate mais vena regretter mais na suka la moniote mais ko kende no nyo sous peuple congolais pena babi vena mindele babi no ve siko za toujours za nzambe mais rayon ngo tiki ali te nyako simtatika ngo rayon zali ve bino tout ba descendant ndeng batiki la ba nyako si ba fleur ne beto ba yo tiki lo ba fleur na tombo na yo vena nga kin kesere mené na eloko lobate parce que souci trop maintenant toujours rei
nana rei comme les garçons parce que dans son monde yo kaka na ba oyo Galliano mundele ça cadre forme forme ça c'est Galliano na cadre forme mo bambula ebetaki bambula ebetaki ba saper mingi to yaki biso to na ba voiture potokoma wa fo za la mweloko oyo ozana mweloko po sola c'est moi Makengo Bwens qui parle qui talata la Paris qui talata la Njili.